donc tofutaka mosala oyo toye kosala tofuti yango balakisi biso te biso mpe toyebi. yebisanga nano na groupe Sinar balobaka soki boye fo beta ntango 4 mois mundu ya bandetouche bino bobetana wana eza likambo ya chance yanga likambo ya chance na travail travail na bamoi osanti moi makasi bino bookita po kotravaille na ndako topema te miroir eloba mama alobi natinda bino makambo oyo te nayebisa bino bosala teatre ya kitala tala osanti kitala tala biso mibale osimbi kitala tala soki oninga ndako osimbile kitala biso mibale kokanga ndako ekoma makelele na makelele sipelo pe tokoma pe mobinoso pe mardi. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishop John Makiese bitumbo. JPM de la presse congolaise, je vois là-bas mon bishop, mon papa, Bishop Israel John Makiese, descendant à Funki Mango, mon papa, Yoni, boss, 4 fois boss. Donc, Bishop Israel John Makiese, voilà. Tout ça, l'émission de Bissou, où est Olingaka, où est Odekouaka, star, na vidéo, artiste, na vidéo, Olingaka. Et nous avons un jumelle à Bissou, où est d'abord parcours, n'est-ce pas partout dans le monde entier, vous avez la Bissou. Ce qui dit comme vous avez bien sur le numéro de Zawana, vous avez la contact direct na Bissou, les Congolais ne tombera jamais. La bosse a été Serbena, va voter Belize, les personnes sociales, Papa Chano, Papa Dali, sans oublier Rissé Djamba. Va voter les personnes sociales. Bonjour, mercredi. Ça va? Qui mes alliés? Voilà. Bonjour, mardi. Bonjour. Qui mes alliés? Est-ce que l'on est là beaucoup quand même? Qui fait mieux? Mais non, tout le monde qui est sur le revenu est là beaucoup quand même. Voilà, bana poto partout dans le monde. Tu peux comprendre que nous avons un passe à la bise où il va se passer Sabino, Botala Rabango, na groupe Sinar, Ezala Awa, partout dans le monde, Banzonzi, Pe Bazali. Et tu bête na bango lisulu mo qui, tu veux ka bango. Tu balingo la lisulu mo qui par rapport à parcours na bango et intégration dans le groupe Sinar parce que tout le monde a bango stika mo dit. Tu veux mon bango na groupe Sinar. Ba ku bête lisulu mo qui les crédits. Bafan na yo partout dans le monde les Congo ne tombera jamais. Yebisa bango intégration dans le groupe Sinar ezaki na ndenge et puis oyaka na groupe Sinar na makasi ni effort ni osala pour ta groupe Sinar. Oui, donc la coupe Sinar na sala ko eloko te effort moko te pour na parce que wana maman mutazi la ngai na télé pour dans ta lèvre tu kenda na afori parfois au bana ko son sala théâtre baya de maman tindala biso no bana nga la moni boke kosala théâtre mais ezalaka na idée na biso te na bapense na biso te ntango tokendaka balambaka na bien kitoko makasi en tout cas le jour amona donc ezongaka kaka ezala kitoko makasi bayambi biso lokola tozala déjà mais peut-être toza te baka voilà wana mercredi nous avons pendant mardi yebisa biso nano kokota na bino na groupe Sinar toyo avec ba biso balobaka kokota na groupe Sinar faut dépasser $100 $50 bino ko pesa ko bandi ba bino na facilité nyonso moi on a soit à qui classe ba futa ya yande mo na quand kokota ka frena donc tofutaka mosala oyo toye kosala tofuti yango balakisi biso te biso mpe toyebi
yebisa wana na coupe sina balobaka soki boye fo beta tamo 4 mois mungu ya bande touche bino bobetana wana eza likambo ya chance tokozala biso nyonso na 6e zimani mais bamosu mpe bakatanaka na mosu mpe bakendaka donc eza bon eza na eloko moko te ezalaki na se wana mpo bino président Caleb na bacordon junior bapesa bino chance mbala moko ndeti eloko moko nde mardi anaye okangamana sona moto moko boye wana te te eloko moko te ezali yanga likambo ya chance na travail travail na bamoyi osanti moi makasi bino bookita mpo kotravaille na ndako topema te miroir eloba mama alobi natinda bino makambo te nayebisa bino bosala teatre ya kitala tala osanti kitala biso mibale osimbi kitala soki oninga ndako osimbile kitala biso mibale kokanga ndako ekoma makelele na makelele sipelo mpe ekoma mpe mobina so mpe mardi mercredi. Voilà, mana poto ko comprendre que non ba panza teke on ezaki mardi ne ba panza teke intégration na bona groupe Sinac. Voilà, toujours continuer l'émission la biso na kati na Congo ne tombera jamais. Abonner na biso beaucoup de s'abonner massivement la chaîne biso les Congo ne tombera jamais. Je vois pasteur John Israël Makese Bishop depuis France bango te bien personne ali balobi ensemble biso nous surtout que tomba les Congo ne tombera jamais et kende liboso. Mercredi tandis absolument autant vous écoutez Sinac pièce ni à liboso oyo esalaka bino ba président Caleb a pesa bino confiance na cordon junior a bino confiance bon ko jouer moi na pesa bino ba rôle ebele ebele bon donc ekotaki Sinac pièce ya beaucoup ezalaka à ligue conjugale pour président Caleb ojwaka bana na ye ma belinda et mama na biso ezalaka ligue conjugale donc c'est ça donc pièce wana donc efongola biso ba pièce ebele voilà mardi babi quelque part babi bino président Caleb ameni bino sika mongo sokoli bino sika mongo kolukuma na plein kubando benga benga bino banzonzi kubando bukuta kuna attaque toute figurante à pamba na nzonzi basala ngoti bino bizo ba grâce soki songo ndo simba ndenge ni bino boyema mona moto ya kisanza yenza avant kota na Sinac il faut leka pas pasteur là boke kosambela na okende kuna boyo okenda groupe kuna okena groupe okomisi no kombo me baka voleka na tv na Sinac faut mati pas pasteur là na salon boke ba prière ba badini ko ba pesi otaki soit que boye simba te bizeli to bana na te ko vanda ka wana président Caleb aipika ka adona biso pe aipika ka adona ya kisanza solo so esala bino ndeni ntango makambo ekomela président na bino akoma obima na boyo alembongo ya actrice moko boyo te korenia asalisi film na melie mbongo bino atake bana na ye esala bino ndeni solo wana nga yebi bino sa semblant ya président Caleb na comme moi moi so moi so akose na président Caleb comment c'est moi na yebi te yebi eloko te comment na nde boye na wanga na te so yebi nga yebi te ko betela nga ope yo boye bite na ito mote moi on est là Elise asali akose la président so bon akose la président Caleb amela mbasali film sur les serpents président Caleb ameli mbo apesa ra instant non na mokolo ba place ba signer ba contrat na bango nga na yebi te donc na yebi te ngai se ba benga ngai ya ko jouer na sisi na zo nga na tuni mutuna na ngabo kasi on a nzela mutuna na bino esala bino ndenge nini to esala bino ndenge so boyo kine tsama mabobo si na ki makamba ko na yo ka président na bino na yo ka ki amote yo ka te na yo ka na na zala pe na déplacement to déplacement non le président Caleb basali oni yo na tuni de yo lo yo dépasse bozala te bo dépasser na bino yo na tuni déplacer ka jumelle na za mibale na za ngamoti voilà pas na poto comprendre que c'est l'ambiance et la rabo na kati émission na biso la découverte vous découvrir bango vous découvrir bango no découvrir bango toujours bo ki ndenge bazo panza nteke bazo wanga na bango comprendre biso pe moyen to ko taper na profondeur exact voilà mercredi balobi
bino mpo bozwa rôle na groupe Sinai. Il y a liboso. Deuxièmement, bolinga motu moko na kati ya groupe Sinai. Troisièmement, babi bino na président Caleb vous avez la relation parce que surtout mercredi yo vous allez me trouver publier à la compte na publier à président Caleb publiera président Caleb. Est-ce que ça vrai? D'ailleurs bano bandaki biso kana tobimaka te ngana biko bimate ngana eza question ngana je répondre na question na sepesa motema te ko sepesa motema na sepesa motema ba fan na poto ya fan nyoso na yo pe journaliste voilà sepesa motema na mutaki comment la journaliste te na komo yo tino sa émission comment na ngoyebi na posta ni makambo de oui alors il faut comment on a JPS donc Giro bon et puis ko publier président Caleb ana président na ça que pourquoi papa na ndenga na mi publier ka ndeto na publier yo kaka ye publier pe dingisa mais na publier pas tout nyoso mais ça mutu moto na ko comparer na président Caleb parce qu'il y a da président ya groupe mais Mario ka seke lo weza na sewa et lo comment pas te na se na ko publier cordon junior na ko publier la route. Et là, c'est là mon thème. Mais chef, mon compte est à Nago. Et ça, bon, c'est pas ma chef. Oui, ma chef Bazali. Mais ma chef Cordon Bazali. Disciplinaire Bazali. Gilet Longa. Mais le but est que si on a le roi l'a fait, que je vais aller dans le but de ma femme. Vous avez posé la calée parce que papa. Eze lo amabete ezaka ko sepesa mutema na lo na mwene ko papa. Na uti ku publier kan la bata. Oui. Bana poto pardon, yé ma casse na mo publier. Na za papa na bango ta publier. Na za pe maman na bango ta publier. Be leki ne mo bala. Bango ku bale ba bakada. Kai sa na publier bango shu. Papa na nga mo betinga tomonya ko publier su bisote. Voilà, on continue Calamite, je vais vous bonne section non, vous avez né de la famille, vous avez bayaya, vous avez baleki, tout le monde. Oui, mardi na mercredi, vous avez bayaya, vous avez leki moko ya suka dani kikanta na. Yen tala libino. Vous avez un nombre ya 8. Nombre 8, 4 filles, 4 garçons. Vous avez entre 6e et 7e. Après les qui n'ont pas souka, vous avez 4 filles, 4 garçons. C'est que bon, c'est souvent et puis ba fan na bino, ba fan tout, ba fanatique sur la sur partout dans le monde entier. Bon gérer comme na bino finalement artistique. Ndenge nini na mama bino finalement normal. Est-ce que vous savez un peu misala ou c'est bazar dans le théâtre tout ndenge. Bon, théâtre ça peut vous ça là. Boulot. Les aboulot, c'est bazar. Vraiment, na yango mité parce que tu as fait la boulot. Na za pe na famille. Na ko non na c'est basé quand na famille non. Na pe na boulot sur na sala là. Nous ça on est dans calculé par programme ya jour. Ya ma journée pendant la semaine et puis la semaine on a fait. Semaine on ça puis c'est on a c'est ça. Voilà, pas n'importe toujours continuer l'émission de Bissot, la découverte avec votre aide de serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Notre chaîne de Bissot, les Congo ne tombera jamais. Je vois là-bas dans le cas, c'est un bon moment pour te dire que vous allez. La moni Bishop, John Maki, c'est Israël depuis France, sans oublier Robas Bongo depuis Belgique, mon ami, à Montebello, puis sans oublier Naomi Kamumani, Lisette Molasoko depuis France, Montema Guélan Kisoka. Sans oublier Delcine Jolie. Ah, moi c'est que top. Delcine Jolie, Rose Millet qui est Blanche Millet qui est à Lyon. Moi c'est belé, babi Kalamingi. Moi, il a là. 2 côtés, 2 mois. 1 mois. Voilà. Mercredi, mardi. Tout comme il faut qu'on souka, il y a un entretien à Bissot, Oui, puis tu l'es tami. Voilà. Mais comme nangai na lela ga yango yo songa na nkamwa nazo pekisa bino ko bwa kate bozo bwa kate pona nini ah dina na yamba na émission mais ah dina na legi bino na mutana ndenge na ye na sike lokama ati na zawe ko la dimemba loko yo bwa ka betu la te to bina ni mo te vite mais là mon commentaire c'est
esengana tuna bino Bishop Israel Makisa est-ce voilà, qu'est-ce que ça vaut? Il est qu'est-ce que ça vaut? Singa, moi, il n'y a pas la Yo, c'est bien. Oui. Voilà, elle a bien parlé, elle a bien aussi précisé par rapport à l'Ecambouéro. Nous, on a commis tout ça trop par rapport à Baramouana. Ça n'a pas beaucoup. Ce que le vrai prénom de Bino Babenga la Bino Banda. Ou Mama Kombo, Maso Bano Kabine. Et ça, Kombo. Oui, en fait, on a la mission Mishka. Mishka, Mishka. Le Mishka. Et Yves. Mais bah non, les amis, non, non. Kanza. En famille qui Kanza, mon bébé, n'a pas fait TP, Trifia Kwanda. Nakata Tiki. La production de Trifia Kwanda. Nakata Tiki, ma côté bébé, je sais. Voilà, bah, la petite commune vraiment dans Souka et Bissou la Bissou. Mardi, dis-moi, t'es mardi. Si vous voulez Souka, dans la faille, au rôle, voilà, partout, dans la donc, pour le bassin, ma colo, la baffa, n'a pas au bassin, mardi et mercredi. En tout cas, le bassin, la ville, mille, ma case. Beaucoup d'effets pour la tabapiste, la biseau, beaucoup d'effets pour le camarade. Donc, la ville, vraiment, il y a ma case. Bon, on a beau s'ajouter le mot qui d'abord, dans ta lèvre, qui est ban, papa, il y a ban et bébé, maman et bébé, al. La tête, il y a New York, bango de bébé, on a la patronne. Donc, Jean-Pierre qui Kanza, Roland qui Kanza, donc Bazaï, les familles qui Kanza, mais que c'est bien Bamouté, il y a Ebélé, ma case, la bonne sanité, Yves Mako, il y a Motako, pour les autres, ça va Bamouté. Voilà, mercredi, dédicace, comme information. Oui, d'abord, on a fait premièrement dédicace dans la président Calais Bikana, il va ça dire que il est babiso, bango de bébé on a fait maman Ali, mère de boss, dans la patronne, bango de bébé Sosali, on a fait maman Anaï, peut-être Souma, papa Jean-Pierre de Kanza, famille de Kanza famille de Souma, fait la question de bango de Yato, na Emmanuel Souma na kati ya États-Unis, na pas sukisima fulu land Daniel Kikanza Boba que tu voulais oh muona kilundu na kilundu ya famille kasi kilundu ya famille le mwana suka kwa sukisi na mapaka pia yake land voilà donc mwaka kia land kilundu bamote bebe sana kama bala pembe iyo bota ni bala pembe kasaza pembe kina ngai moko azo pembe duka biso ifuna mwaka imakazi mercredi on a somo Mishka pardon
Voilà, on arrive à la fin de notre émission de la découverte. Je tiens à remercier Bishop Israel John Makesé depuis Paris, dans Montebelé. Les Congo ne tombera jamais, mon bino mion sur place aux alliés, dans Montebelé. Tous se soutenir, tous ensemble. Donc, ONG Fondation les Congo ne tombera jamais. Tous awana, tous a toujours pensé à la si vous avez un cambo, vous avez un problème, vous bien un numéro Isawana, vous allez wana pour résoudre un problème wana. Na bosani de soutenir la vie mondiale, au thème Daniel Pointe, Guigui Dati, le prince de l'Espagne, ma femme n'a pas tout, les amis de Giresse, au la Belgique, les amis de Giresse, il y a États-Unis, il y a Niki le pétrolier, Zernanga, Niki le pétrolier, Nicole Morassio aux États-Unis, parce que vous avez Bambote Bélé, Sierra Nangola, on va qui la boîte, la boîte. Mais mardi, mardi, Sierra, yote. Yote, mardi, voilà. Voilà, en tout cas, je vois là-bas Chigolé dans Maboko Bank, les nouveaux mariés, voilà, Momoni Bango, Bango Yeyo, Mouni Balati, donc tout faut pas balabasser tout. Si vous avez besoin d'avoir beau bien là, par numéro ils ont la peine numéro. Pour nous aussi la peine numéro pour ça. Oui, numéro de téléphone est allé. Non, plus c'était. Plus 240. Plus 243. 89, 78, 99, 311. On a besoin de mardi. Bon mercredi. Donc pour le mercredi, plus 243, 89, 50, 38, 546. Donc on les a mercredi au hasard. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, ma beauté de Bishop Israel John Makesé. Parce que vous allez la mission, les Congo ne tombera jamais. Bye bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makesé, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, Yahweh, sunga Bishop John Makesé, bitumbo.